diaspora bangelo mbokangele na pesi longonya na bandeko na ngai ya kalaele oyo bazalaki victime na inondation ekomelaki bango oyo ba perdaki ba vies humaines na bango oyo pe bazangi bisika kolala nzambe ya prophète Konde Paul Dominique aza na bango longo na pesi longonya mokakoswa na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya kolala pongite butulo kola moya kolukobele kimé bana kuingela omonyele mo ekola biso Congo sans oublier ba communicateur baso oyo ba communiquer pona ko accompagner vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Et là le bele kala na limité wana ne ba bukaki solution est comme trouver comment pour la lecteur na bino mingi va se déplacer. Yango likambo ngo tolobaki jusque là toza kozela tolobaki opération coup de poing. Tolinga qui vraiment est à la continuelle, cela veut dire que ba na ko atteindre objectif na yango ndenge ba kinwa nyoso bazala ikozela yango parce que biso na commune limité toza victime na bajar ya ba citation wana o komona ki batu batongi banda kuliko na ba caniveau bande kona biso na limité 14e mairie poids lourd na quartier Souvema bazali victime na ba construction en modèle wana il y a eu des endroits ba benga bangonde ba kolo Congo batongi banda kulikolo na ba bise ezali bonka ba canalisation ba mai oyo ba belche batikaka après avoir kotonga banda kuna bango wana esali ke soki mbula ebeti passage ya mai ezali te parce que ba bise wana ndako ko supporter charge banda ko wana te et kita à tel point que pesa kali sous passage na mai ele kalandenge ya malamu ezate mai lukole lukaka nzela ya koleka et comme soki mbula ebeti mai komi kozongela batu na bandako et bande kona biso na 14e poids lourd na quartier Souvema vient de la mission baza victime à tel point que ceux qui mboule beti moye bazwa pongi ezate yango to senga ki na mwana mboka Jekoko Mulumba azali pe natif ya limité et longona titulaire oye Gentili Ngobila ba mweka un peu ko tenir compte na situation ko le limité na 14e poilu pour que baye bandenge nini ya kulungula bande kona biso na buumbu wana bande kona biso bazali victime ya makasi ba komi na biso limité na ba quartier belé lokola Mumbele Mososo Sokopao Kingabwa na 14e mairie poilu na ndanu toujours un peu victime na ba biloko na makasi monique ngai wana ezali fief électoral wangai na kolinga te vraiment que bande ko ngai bazanga ka pongi ndokola ba misusu balali mais bango kuna pongi ezate parce que nini ba yeba na ko privé bango Italie liberté na bango na ndenge longo bane parce que ba yandwa batongi banda kulikona ba canalisation ya mai yango na tolobi initiative wana ba meka un peu na ko reprendre yango lisusu ndenge zalaki bozwa kaka likanisi ya kosala boy mais bo komisara yango na sukate pona nini ezanga ka nini na ba autorité na biso mboka so bazuma initiative moko malamu et créer ka confusion na nini pour que initiative wana malgré batu musu ba yokela ki yango passe mais en réalité ezalaki ka malamu pour intérêt na biso ba kongomani yango moni ba kongomani belé ba apuya ki yango pe et porter ki moi un pouce de soulagement parce que comme on a que non na ba canalisation ba mai ya banzela misusu et comment qui vraiment à tel point que ezalaki inondé déranger parce que boucher parce que batu batonga ki même ba maison commerciale na bango kaka liboso ba caniveau oh lelo et permettre que passage à mai comme libre au monde que mboule beti moyen batu basa la sous déranger ninga zaki liboso et autres ali sous souvent même pas la quartier mususu mais tolingi ke ela tanenzo to na ba commune nyoso ya ville ya Kinshasa yango moni na kosenga na Gentili Ngobila na kosenga na mwana mboka Jekoko Mulumba ba reprendre opération ya coup de poing. L'opération. Toi, tu es pour qu'on reprenne cela. Tozali pour, parce que ce n'est pas pour rien. Moni, et là, on se souvient, tu vas le baraquer, ils ont ça la passe, ils ont les qu'ils ont ce qui se sont souhaité, ils ont mais donc, ils allaient pour un intérêt général, pour un intérêt communautaire. Au moni que moi, batu, oh, baza ko miyo kapasi, bako da kama moko mbele, parce que nini, bango moko ba yebi en soi que modèle o bango ba tongila banda kula bango modèle o bango ba tiela ba maison na bango wana eza propriété eza habilité te mais pour la ba intérêt na bango ka personnel que ba ya subvention à moyen de vivre ba moni que non ceux qui ba buki bango ba ko wana ba débandage ba difficulté mais en réalité bango ndenge baza wana baza ko préjudicier une grande majorité de la population dans le sens que baza la victime quand même sur la maison na wana oh ebo ya kolekisa mai ceux qui mbule bête parce que canalisation mai ezali wana même si quand même kuna wana oh ya tonga likolo canalisation mai ebo ya kolekisa mai parce que ceux qui mbule bête ce que mutu wana ayeba kana ko préjudicier une grande
famille et belé au bazali aux environs il y a quartier wana et c'est la même chose biso to lobi que opération wana eza malamu parce que la majorité ya ba kinois baza derrière yango parce que et même moi un pouf ya soulagement na ba famille et belé mais minoritairement kala ba moi ba tout moi comme balé o ba dit que maison na commerciale to pe le pa ona ya ndima ko tonga yango likolo ya canalisation mai amoni que non balingi ba bukela yango nde akomi ko tia makela bi que l'état a malamu te njoka nde ezali yonde muto malamu te parce que tango sombaka lupango tango tongaka ndako oyebaka te ke canalisation ya mai batongaka yango te batikelaka yango nzela na yango ya koleka omoni ke bato mosusu na bombela o te ndeko Laurent basalaka makambo nde na sentiment mpe na nko ayebi na ye kiloko wana eza mabe lokola bango bamonaki leta na biso tala leta moko ya bulu yeke bakoloba nanga nini bakosala nini intel atongi baloba na ye kanga nde so natongi nde ekomi problème omoni akomi kopesa na exemple intel atonga ye mpe aye atongi so tango bazwi badisposition akomi koloba sikoyo ke l'état nde mabe nzoka nde amoni sikoyo ke l'état azaka toujours na ba énorme na suka suka ayebaka ko finir ko mettre yango en pratique. Très bien. Yango moni lo d'ailleurs qui achète mal achète pour l'état donc achète pour autrui achète pour l'état c'est ce qu'on dit. Alors message no ela ngolelo. Bon message to koma na suka. Oui, to dit que mukolo alobi samedi ezali journée oyo ba jeune ya parti au pouvoir UDPS longona balié waye ba zwaki initiative ya koloba ke lobby ba ko meka un peu ko bima oinzela ya ngumba ya ville ya Kinshasa pona koyeba na ko porter soutien à bango d'une manière générale officielle liboso ya FARDC ya biso liboso ya mapinga ya biso oyo ba ko la pongite butu lokola moyi ba ko lokobele ba yeba na kotia kimia omonyele moekolo ya biso Congo na cadre wana tolingaki ke mapinga ya biso bayeba ke baza bango moko te population aza na sima na bango population congolaise baza derrière bango date msu te ka date baninga non date oyo ya le 20 ezali date nde oyo ya ba jeune ya parti au pouvoir bango nde bato liboso ba annonçaki ke bako marquer le 20 bande ko na biso ya opposition bango batiaka date na bango le 13 vi na ba raison oyo mbula matali ya ville ya Kinshasa na cadre ya situation ya insécurité na kolekela biso kati ya ngula ville ya Kinshasa nde amonaki ke akozala incapable ya ko porter sécurité na bango mukolo wana vi mwa ba information bazaki na yango nde ayibisaki bango ke ba pousser yango le 18 parce qu'il a compris que le 20 bandeko ya pouvoir baza na marche wa bango mais à la grande surprise bandeko ya opposition bamoni ke le 18 ils allaient avoir journée moko basimba jour moko na 4 ya semaine ils allaient vraiment bataka choter mingi te pour bataka na ba compromis na bango nde bango ba jija ibo ba pousser yango pe le 20 c'est déjà une façon ya ko telemela même la matale ça c'est toi qui le dis hein mais na ebisio déjà ngwana parce que bande ko na biso déjà pouvoir si ba kotaki mukanda ba mpona ba bango ba marcher le 20 parce que tant peut bango ba teki pe programme le 13 tant ba moni ke ye moko mbula matala lobi ke vi ba raison pousser à boy yango nde ba ko proposer le 20 mais ba yeba ke le 20 mais bande ko opposition ba l'état ye moko mbula matala tili bango le 18 mais bango moko nde ba boy le 18 très bien ba poli date na bango le 20 donc cela veut dire que écoutani na bino na biso pouvoir villes à la paralysée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortiront pas de la maison. Bon, biso dans la ville paralysée, pour biso marche na biso todo ça pour la cause moko valable, noble et juste. Oh, nde ba opposant baza ko sala, ils attendent la basima mon côté, ils attendent la cause moko valable parce que tant baza ko baza ko marcher pour na vie chère, pour la insécurité. Mais non, na boy yango pour na nini? Est-ce que pour tout na te vie chère? Banani o basali ke to subir conséquences ya vie chère to da ko subir banani basali ke sécurité dans la mboka na biso le lot to da ko subir et sali toujours bandeko wana o entre autres ba holuba ke ba marcher pour la vie chère et ça lokola entre autres matata ponyo et ça lokola entre autres Moïse Katumbi bangonde basali ba commanditaire dans semaine de trouble mabe o nyo to da ko subir na kata mboka oyo y compris na o mususu azali moko ya ba ancien traître ya opposition ya kala lokola mwana mboka Martin Fayulu et longona
ancien rebelle oyo andima akotanisa makila ba kongomani pona ba intérêt na personnel égoïste mona mboka Denis Sanga. Donc baza ba exemple te baza ba modèle te parce que bangonde bazali ba porter malheur ya ba kongomani. Donc moi qui la raison so ba pousser wana ezata na molongote ezata na nzelati. Mais raison oyo biso to pousser eza normal. To laxi que to na sima ya mapinga na biso to telemi lokola ndenge ba chinois ba telemaka to telemi lokola ndenge ba vietnamien ba telemaka pona koyeba na kote koboya nyonso oyo ekokende contre volonté ya mapinga lokola nsama na susu bazana yango pona koyeba na kobundela mboka na biso butu lokola moi pe bayeba ke baza bango moko te biso peuple toza na sima na bango to ko accompagner bango jusqu'à ce que ba koyeba na ko atteindre objectif wa bango yango moni mukolo wa samedi ya lobi ba jeune baso engumba vile Kinshasa boya wana ebele ebele pona relaxer solo ke bozana sima ya mapinga na bino pe na kozangisa te koloba mwa liloba lisusu ya suka pona kosukisa Congo ezaka ya biso nyonso tu toza na bolingo ya Congo tolinga Congo pe tomilinga na biso yo lobi olingaka Congo te yo lobi olingaka pe ba Congolais te mais bozu ya Congo oza ko régner na yango ba poste ya Congo oza ko s'enrichir na yango sikoyo omoni te oza hypocrite yango moni toza ko senga na ba hypocrite ba scribe ba pharisien na ba sadducéen ba bima okati ya mboka na biso bozala nde ba vrai congolais ya solo bozala na bolingo ya Congo pe bolinga Congo pour que Congo kende liboso na yango wana biso nyonso tozala uni comme un seul homme derrière mwana mboka tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi kolandisa na bitumba baso oyo aza kobunda mpona koluka toujours kimeba na koyingela monyelo mo ekolo ya biso Congo elongo na biso nyonso soki toye kosimba ye maboko nde tokopesa ye makasi lisusu ayeba na kotalaki na nsima na ye bakongomani mpe bazali. Très bien. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Merci beaucoup, Pati Malanga. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Il y a Joël Pembe, les coups de gaz, qui présente ses condoléances les plus sincères à Guélor Lutula, les parsec du chef. Donc, Joël Pembe les présente ses condoléances. Sa tante, des bonnes choses à papa Billy Kikuni, les dragons de la République, les Spiritas commandant Terminator, Pekrim Kim Namaboko, de la part de Joël Pembele, des très très bonnes choses à vous. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini. On se voit très très prochainement.